Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois que il sera là. Et les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a Sarabino, Pebozali ko vivre ango, Peboko vivre yango kaka. Donc Boyebi, la page est tournée. Matange Sili, Papa Nabiso Etienne Tshisekedi Akeiko Pema na Esika, il fallait à Pema, Bakundie na ba honneur nyoso tout. Oyo etangamaki bakunda ye na rana ye oyo azali na yango pe azalaki na yango pona mboka na biso. Donc avant de tourner page wana, comme vous pouvez vous en douter, donc nakoki kotika masolo oyo matanga te sans que na lobela choix oyo ya ba musicien oyo baponaki po baya ko beta na matanga wana. Nazali ko s'adresser parce que président de la République Mutu akoki ko sala net casting te na kokoloba akoki kopona ba musicien te ezali comité ya organisation mutu basalaki bapona ba musicien oyo bayaki ko agrémenter ba funérailles wana na lingi na tuna est-ce que comité organisation wana baza ba congolais bazali ba congolais donc na yebité eloko nini etindaki bango basala choix ya ba musicien oyo tomoni parce que ba yebi makambu eleka na Congo ba yebi makambu oyo eleka parce que Congo na biso siko ndenge komi ezali état de droit to lingisu ba profiter te ba opportuniste te donc il faut batia mutu na esika na ye il faut mutu na mutu azala na esika na ye mais epesi mawa na motema moi j'étais vraiment sidéré et en même temps affligé na mona pour ne pas les citer na liste wana ya ba musicien oyo bayaki ko beta po na Papa Tshisekedi, Werason, Jibem Piana, Wazekwa, même Chalamwana, mais tozali ko kende wapi. Donc tozali ko kende wapi, est-ce que de son vivant, Papa Tshisekedi de son vivant, est-ce que Batouana, Batiaki Papa Tshisekedi poids, lelo, ceux qui tolobeli Papa Tshisekedi, tolobeli ba musicien, on fait directement rapprochement avec Marie-Paul Roy-Pelé. Donc je pense que tout le monde est d'accord sur tout le makamba musicien, tout bimisi Papa Tshisekedi, tout penser mbalamoko na Marie-Paul. Mais avec étonnement, na ebité soki critère nini ba membre et organisation wana ya comité d'organisation ba sala ki po ba zuela biso ba collabo ya ba musicien ba yana est-ce que Werason, est-ce que JB, est-ce que Wazeka et puis Chalamwana. Est-ce que bango basi ba côté là Papa Tshisekedi Mona mutu azwa risque na vie na ye po musicien moko salate ezali Marie-Paul au moment où ba musicien wana nyoso tout babandaki ko yembela kanambe pona mbongo na ye babandaki ko défendre ye mais mutu oyo azwa risque na vie na ye akima na nzela Brazzaville po ya na poto ezali Marie-Paul Roy-Pelé mais to kamwe Marie-Paul mutu bongaki azala na affiche na makambo wana nyoso tout mais qu'est-ce qui s'est passé au juste parce que yango no moni congolais mingi balingi na bango kozwa risque pona mboka wana te omona congolais mususu alingo zwa risque talo bien ngana zwa risque est-ce que kofutanga est-ce que bon nazo pesa bino ka exemple biso ndenge tozwa ka risque banda to banda iko finga kanambe kolobele po batebele bando bo sezanga tiko finga kanambe azalaki na droit ba finga etilo lo ba finga ye parce que kanambe azo ko finga ta azo ko boma bato nako boma bato nako finga
donc eloko ni eleki donc biso tozwa risque banda kala to changer au moins na Congolais obenga ah César ngadi yo komo lo ba makamba bo est-ce que aucun souci ça te donc yo kaka kaboule ya Congolais donc ye souci na ye majeur ezali pour akenda Kisasa donc azali ko kama yo ndenge ni ko lo ba makamba donc pona ye kaka kenda ne Kisasa donc akoyi ko lo ba makambo oyo mabeka namba zo sala te tala boule. Lelo ya lolo a commis qu'on réaliser 5 minutes avec César Ngadi parce que c'est un professionnel na sala appel na non ya lolo talaka ba contre joue ba makambo susu donc biso to yebate donc ya lolo ya kosimba combien de bato babengi ya oh ya lolo yo koti makambo wana mais de bino ba kansa ki sasa ngo donc ezali soki ndenge nini donc bino ba kansa donc ko kangango ezandenge akala kokangisa su ndenge akala te aner ezate ba kacho na tu bakanga donc soki okangi mutu reporter plainte bokeyi bo sambi to zuba avocat donc bino bo kansaga donc César Ngadi pa kiti na Kisasa bakangi donc bino bo kansa ba otika pe bakanga bakacho wana eza susu te ndenge akala parce que Félix Antoine Tshisekedi ayebi ndenge papa Etienne Tshisekedi asufaki na ba aner na bakacho ba limusio ezali lisusu te donc bakokanga mutu te tala kutu mende fakwa ya ba diama bakangaye batika ina po balandela makambo na malembe. Donc mutu a komi kaka likambu donc alingi donc asai likambu ba futie mbongo asai likambu ou bien ba futie mbongo donc ba lingi ko ba vérité te to sali ko ba Marie-Paul azali musicien oyo so tolbi Marie-Paul tolbi ba Bill Clinton ba oyo ba yembela papa Tshisekedi donc so ba be o Bill Clinton ba Bill Clinton o muluba ko yembela muluba parce que bino bokoma ko tanga ba bekola batu bongo siko Marie-Paul aza muluba Marie-Paul azali mpangi donc azoba problème na ba kimbuta azoba problème na ba mpangi nyo surtout tant bazaki na pouvoir Marie-Paul azia ko yembela bato ba yembela papa Tshisekedi ando pesa mbongo te Marie-Paul aya ko yembela donc ezalaki donc marque moko ya bravoure na reconnaissance envers papa Tshisekedi donc siko mutu andengu wana donc bo seli makamoko bo il faut quand même bo tia mutu na place na ye bo inviter Marie-Paul bo ye parce que bato mosusu ba moni o bazalaki na neti ba mission ngani to tanga wana na kotanga su bango te ba mona ke basalaki erreur ba sikoyo botiki mutu okuta yembela papa Tshisekedi bo kozwa bato moko ba bando yembela Kanambe o bazo supporter Kanambe na ba tchala mwana bozui bango donc mutu ko Marie-Paul botiki ya l'écart est-ce que est normal eza normal te donc ezali normal te donc nazali ko lobela na ba comité d'organisation parce que président de la République mutu a organisé ba makambo wana te mais président de la République a zape na moya ko loba nazali ko lakisa bino botala bokumona na stade de Martyrs na makambo matango président de la République soka za na likambo loba ordre opesa azali ko pesa na tela bino na image bomona ke président azali ko kita azali na likambo loba bengi garde corps apesi consigne na bengi soldat apesi consigne donc président de la République pe azali na likambo loba mais ndenge to yebeli président de la République na biso un jour à rattraper Marie-Paul parce que Marie-Paul azali ko mériter makambo tout et tangi papa Tshisekedi parce que de son vivant Marie-Paul mutacha papa Tshisekedi poids mi ba mission mutusu te to lingi su ba makambo wana te ba profiteur donc boya bozalaki kota Kanambe azate bolingo ya susu kota Félix Tshisekedi boye ba ke Félix Tshisekedi aza noko aza kino ayebi makambo ba ndule ayebi makambo to eleka donc na lingi na ebisa bino kaka botala bino moko na ba image bomona ke soki président ngoko loba akoloba bomundega akebisaki Jean-Marie Kasamba en plein air ndenge ebisaki yo keba botala siko na ba image ndenge apesi ba consigne pour ba ke président pa ko ikoloba. C'est terrible. Il n'y a pas match pour monter les Kino. Il n'y a pas match. Très bien. Très bien. C'est un bel exemple. Là, il est tendre le président de la République. On les constate, hein, on les constate. Là, il est là. Mais c'est tendre. C'est tout à fait normal à côté d'une belle dame, à côté d'un bon monsieur. Donc binomo boy total donc président de la République talabo kanestaté que président de la République quoi yewana zaniti Rwanda Kanambe zawana ayeko découvrir makamno président de la République za kinois donc Robert Elbino masolo OK jazz ya Friza ya Wenga kala ya Wenga sika ya Viva la musique ya Shockstar ya Anti-Shock ya Willow Longomba donc azaku tu moto kosakana te donc eloko pesinga ikanda na maona motema donc Congo na biso siko comme siko ezaneta kala te donc batu moko ba ye ba profiteur moko boye liboso bazaki côté moko boye donc côté ane filial bazako ya donc botal na ba photo na tele bino ba photo bozo mona ba ndenge ba lati bilamba papa Tshisekedi ba sa pe ba déclaration tant papa Tshisekedi azaki qui donc boskizanga terme dans la merde kuna batu tout bazo ngete papa Tshisekedi azo bunda contre Kanambe azo melaye makambo ya ba azo mele makambo élection nana nga cheke poa tant papa Tshisekedi ati libaya bino tout bokendeki ko betela Kanambe na ba tchala mwana na penza bozo tchala mwana ya ko yemba donc siko bozuye na continue
tchala mwana kutu ye aza impardonnable akoki koya makambo ya Félix Antoine Tshisekedi te akoki koya makambo ya papa Tshisekedi te bozwa kozwa ye entre-temps Marie-Paul azwa risque akatisa Brazzaville na bwatu babotola ba passeport azwa ba problème akoki kokufa lelo bazo célébrer makambo po bakunda papa Tshisekedi. Donc bino botiki Marie-Paul à l'écart, donc so botiki Marie-Paul à l'écart, donc bongo ozwa banane donc bozwi bato wana. Mais non, mais Congolais, pourquoi tu as la reconnaissance dans mon doté? Donc Marie-Paul a reçu un bon côté. Marie-Paul a lobé le côté azalé en France avant de rester en France. Mais Makambo est allé papa Tshisekedi papa Tshisekedi de son vivant yemoka yeba oyo Makambo Marie-Paul a sala pona ye. Bamisio da basalani bamisio bazali kolanda kanambe pona mbongo bafuta bambongo basala parce que lelo bamisio baba oh non bazali basi andumba ndenge bayona bafuti bambongo baba oh non biso toza basi andumba ceux qui basala peine na biso bafuti biso caché mais moi sans ndumba to boyite moi sans ndumba pe makamso aboya lelo moi sans ndumba ceux qui donc moi na ye ou bien ndeko na pese mbongo abima na abima bango bala kolinga te mais malgré kaza moi sans ndumba. Donc, bon, quand même, il faut bolanda mbongo te bon mitala nanu batwana bozuwana basala nini na papa Tshisekedi nazo répéter sur na comité organisation na ebité ce qui critère nini bosala ki po bozwa batwana mais to komi wap pourquoi yanga bo mona ebisa bino ke Congolais lingane su ko zwa risque po ayebi ke mboka na biso za reconnaissante oyo nyoso tout Marie-Paul a sala signa donc bakanambe wana na bampangi azo ba problème na ba kimbuta banini ba koma ko lukele ba problème donc à ça vraiment preuve moko ya bravo à reconnaître que papa Tshisekedi donc il faut monter yembela ibo tiki Marie-Paul à l'écart bozo bateau bazanga tina o ba bando yembela kanambe eta kalkuta zaika bo ekabu bo mola ka bo vandi na siège na bino ndule bato mo ba bakos ba kotika bo président de la République Mukonja Mboka a ruta wapi ale bino orchestre na bino ale boke na rond-point Victoire bo vanda lem sous président bimane na ba 16 bino bo depuis 7h du matin bo liete bo lobe loko mo te wana ezalaki dictature à Mobutu le cas ezalaki ndenge wana mais siko vraiment na yebite donc nazana kanda ya kosakana parce que Congolais vraiment Congolais to linganité donc siko nyoso tout Marie-Paul a sengi asengite ka revanche asala ki on parce que alingaki asala yembela papa Tshisekedi mais quand même biso moko to kozong c'est retour à sincère to zong c'est là sincère na makambo asala nazali ko rappeler bino ke awa kutu na poto bomekate na poto soki musique ya bato ki ça c'est zongi mutu akobanda musique awa ndenge na lobaki ezali Marie-Paul Roi-Pelé mais oyo akomeka ko chali baya boyo kanga malamu 5 minutes ko telemela avec ses angadi boyebi 5 minutes 5 minutes soki telemi bomoni kanambe choc azoki ba pression azoki bomoni keneng matanga pas 5 minutes tellement musicien moga mekana no fiato mekawa a rochali baya avant Marie-Paul a soki musique ezong total mais peuple congolais nazo comprendre te do bozo zo penza ba musicien moko beaucoup toko tanga comme do toko sentir bango moko te bango moko tozo ka soni bozo zo bon baya ko beta pona papa Tshisekedi bango basala nini pona papa Tshisekedi nazali ko yokisa bino vidéo moko bolanda ezali base nanga moko ya Congo Brazzaville azaka na Prague donc alandaka makamuna biso donc yé alandaka ngo parce que bobi que Congo Brazzaville na biso tozaka batu moko donc akamwe donc ndenge nini ba choix donc yé moko alobi nanga benga tindelingo audio alobi mais non nga na comprendre te comment ba korocha Marie-Paul à l'écart nazo yokisa bino moko boyoka ndengi alobi na mawa na motema oyo muninga na biso ndeko na biso ya Congo Brazzaville alobi concernant choix ya ba musicien oyo bazwaki po ba yembela papa Tshisekedi. Bonjour grand prêtre César Ngadi et bon dimanche, j'espère que tu vas bien. 5 minutes aussi. Voilà, c'est Rémi de Prague. En fait, ce message de Isaac, moi, coup de colère par rapport à ce qui se passe maintenant là, par rapport à l'Iwa et Bazobsek plutôt, il y a Etienne Tshisekedi, le sphinx de Limité. Voilà, moi, et le Komoko est Tikenga Mouké, parce que tout le monde il y a eu un mouvement, il y a des belés, notamment des musiciens, Saline Zembo, et puis des spectacles Salani pendant les obsèques. Alors, moi pas signé comment on a que visage oyo tozela ki bango basala pe moins et loco pour la population. Non, ils étaient là pour la poche na bango, pour la bango moko. On n'est pas contre eux, notamment les grands musiciens.
tomoni bati bango susu na premier plan. Tandis que depuis que nous vivons ya Etienne Tshisekedi na combat na ye ba soutenaka ye atambala mon côté. Bakende ko lia ensemble na sani moko na Kabila et siko Kabila za suna pour consulter kaka bango susu. Kabite nani mutapona ki bango ka bango baza na premier plan pour na ba na spectacle. Na dit que le spectacle on a baillé ko betango pambate, c'est sûr qu'il y a l'argent, bimisi mbongo et voilà pourquoi ils étaient motivés. Moi je voulais que ça soit ba oyo to yibi oyo ba bundaka na qui se dit ensemble. Oyo bazwa ba risque na bango. To yibi bango très bien. Pourquoi bati bango na premier plan na ba spectacle là-bas. Pour la popularité na bango to yibi que c'est que des mots quoi qui très populaire. Donc to là qui n'a besoin bateau on a été bango ko ya na bango balela mais na premier plan fallait batia na ba musicien oyo ba bundaka na vieux c'est que oyo bazwa ba risque na bango to yibi bango très bien. Il y a eu des rappeurs, la plupart ba rappeurs oyo ba yembela c'est que dit oyo ba kota même ba prison pour na combat wana. Et batuloko la Marie-Paul oyo na ba moment les plus difficiles azwaka risque na yepo yebe vieux titi aza Marie-Paul na mon placement côté ata invitation à pamba. Pourquoi pas couper sa valeur na ba oyo vraiment bazo méritant tout le monde ba visage auto yebi ba lia sani moko na Kabila ba Werason ba Wazekwa ba Jiben Piana tout ça to yebi kaka na bango bati bango na premier plan de Soussou. Mais où sont passés ba bunda ki puna puna qui se dit ensemble bon bazwa ka ba risque na bango to yebi ba risque Marie-Paul azwa ki jaki makima banzela brazati au koma na poto. Mais tout le monde na invitation ni wana tout le monde était nzembo ba uti koyemba pona hommage ya vieux titi. Dit on a moni ba visage où il fallait pas ezala na nzemba ne on est comme hypocrisie on a besoin sakana peuple ndengini mutu lokola tchala mwana yipe ayembe nzembo hommage na Tshisekedi non wana comme ko sakana ba to je sais pas casting wana na saliango non ezana ba ko yemba na bango ba ko lela na bango ba na ndenge na bango mutu akopekisa bango azate mais que ezala que pouvoir organiser ou pesi mbongo pour que basala clip wana basala nzembo wana et puis bazu juste ba visage auto ibi que bundela pour na Tshisekedi te ba finga eto ibi ba vidéo ezali batala wana ba ko bimani susu. Ah non, c'est ça ngati na habité si tu partages le même point de vue que moi. En tout cas pour moi déboulonnage il faut ezala partout nana ba musicien bako ça la musique na bango mutoko pixa bango azate. Pour Félix Tshisekedi c'est un démocrate, il n'a jamais eu le Congo démocratique n'a jamais eu un président aussi démocrate que lui. Donc bako ça la nous la bango ndenge balingi mais na biloko ndenge ya boye oyo za sensible. Il fallait pas que Batouana baza na premier plan ndenge tozomona. Nzemo wana moni natali nzemo ngo banditi na suka elongi ya ba rappeur oyo ba bunda bazati. Bilongi ya mutu lokola Watayambo. Hein? Marie-Paul azati. Qu'est-ce que nani mutu sali casting wana et puis na ba concept moni le spectacle wana Marie-Paul na monanita. Donc voilà, c'était un peu ça, mon coup de cœur par rapport à les Cameroun. On a vraiment foutu aider bateau vraiment bateau mérité en gros. La période où il fallait bundaki pour ne pas on a premier plan quoi. Voilà, c'était un peu moins réflexion. Je ne sais pas ceux qui n'ont pas droit chemin ou bien ils ont quand même le chemin bien. Voilà, donc on réfléchit penango et voilà. Donc je te souhaite bien des choses et toujours, dans 5 minutes, tout le monde est d'accord, tout le monde sera d'accord et il en restera ainsi. Ciao, ciao. Donc, Nazali, qu'on répète les sous Congolais vraiment, tout changé. Parce que, oui, que les Kanambo, Kanabiso, Batumsu, Bazomo, on est qui makambo leki na mboka na biso eleki on dirait na ba pays moko civilisé donc ba pays ba poto ba France tout le monde a donc président de la République aye ya kala zali ba garde corps o ya kala bango mutu lelo ba komi ko kenge la président de la République bozo mona eleki
on dirait que pays moko civilisé mais biso tozo komona ngo net liseki tolingi tozwa ba habitude ya kala tozong sango susu na ère ya président Félix Antoine Tshisekedi eko sala maté donc naza na kanda na comité d'organisation na ebité ce qui critère nini bo sala ki po bozwa ba musicien oyo ba yembeli papa Tshisekedi au moment où Marie-Paul Moutou azali ko mériter aya na matanga wana yembela papa Tshisekedi parce que de son vivant asala ki yango au moment où wana ba misusu ba kimaki bazoko na ba mbongo epai ya Kanambe na lingi na lakisa bino siko botala ke président oyo toza na ye azali kinois azali ndeko na biso donc Kanambe koza na souci koleka président na biso ote na lakisa bino ka botala après ba cérémonie oyo ba kende okunda papa après ba kutanaki na soirée moko donc j'en profite de l'occasion pour nako pesa penza ba remerciement na président ya Congo Brazzaville bomoni Sassou Nguesso alakisi penza ke ye azali voisin na biso azali congolais neti biso malgré ye Brazza ayaki banda donc ba manifestation ba président musu ba zongi ya tikeli tina butu alali wana malgré tout bon omona na ba image azaki fatigué alakisi penza ke amour na ye po na ndeko na ye mwana na ye Félix Antoine Tshisekedi ezalaka ndengo wana surtout biso ba africain mutu aya kochayo penza maboko aya soki okufeli mutu eleki makambo nyonso tout donc nazali ko lakisa bino botala président de la république na soirée wana tonga ye kokota pour akende kotala ba invité na ye botala ndengi asololi na sozi oyo ya Mobutu ndengi asalaka Mobutu basolaka soki ezaki président mususu alingele musuko lekane botala po bo comprendre que Félix Antoine Tshisekedi azali Kinois noko azali koloba neti biso azo sekaka neti biso botala ndengi basololi na sozi ya Mobutu obo mona ke na ba internet botala ndengi ba seki na ye. Bon maréchal. Oui, excellence. Bon. Ça c'est le maréchal Mobutu. Ah, monsieur Félix. Votre homologue centrafricain. C'est le président Mobutu. Excusez. Ah, il est là. Il n'est pas monté avec nous. Bon maréchal. Ah, bien sûr. Mais, sinon, vous connaissez les excellence. C'est le président. Bino mo bolandi ndengi ba seki donc nakanisi bolandi donc Sozia Mobutu alobi ke donc président Félix Tshisekedi ko bossa na ngate ye barso na longo na makambo yo na zongsu na Maroc sala tu ngape na zonga na kisasa bo ndengi Félix a seki alobi na ko bossa na yo to botale seki na ye e seki la ba kinois e seki la ba congolais so ezali kanamba ngo ye ba kuto sekate ngo ya ko sekondire ko leka obetanga ngo yo sekango sala ba souris ne wana mukyo ndire donc ngo yo sekane tu ronger mo on dirait écureuil moko boy donc zo mona seki il y a Kanambe ya ba Rwandais mais moni et c'est qu'il y a présent Félix Antoine Tshisekedi il y a biso ba Congolais donc bino mo bozo mona ke présent oyo to zali na ye il faut to changer mentalité donc ba profiter wana ba mona penza ke oyo ba bando ko sala lelo mukile baluki donc vraiment ba kokeki ko zwa bango te ba ya na makambo oyo ya papa Tshisekedi parce que mutu azwa risque à sala tout à risque vie na ye zali Marie-Paul roi Pelé mutu il fallait azana ba place wana. Donc avant nasi ces émissions a commis presque il y a fait émission nga nazali su ko répéter po ba musicien ba betaki kuna ba koloba ezali faute na bango te na ebiki ba contactaki bango po bango baloba kaka hein biso to za basi andumba bo futi biso caché to beti po bango eza makambo caché na pesi bino exemple moi sa ndumba za moi sa ndumba linga mbongo mais soki lelo ndeko na ya pesi mbongo alobi ba bimane moi sa ndumba ko boya donc to tika kaka koloba makambo mbongo donc to zongela bo moto na biso tous à la penza bateau parce que bateau on a évité donc ba comité organisation on a évité ba critères né bosalaki mais nazo compter na président de la République un jour
ako penser na Marie-Paul parce que Marie-Paul a lagisaki bolingo na ye na papa Tshisekedi azwa risque ya vie na ye po ayembela papa Tshisekedi au moment où ba wana mususu ba kimaki ba yate ba landa kanambe po ba pesa ba ngombongo bazalaki ko en quelque sorte ko combattre papa Tshisekedi de son vivant to bazana droit kutu ya ko yaka na ba masolo anate. Donc na commis presque na fin ya émission nanga ya lelo ndeka na epsa bino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc avant na sa émission donc boyebika akendeka na lobaki que base endima ke donc ba remerciement na suka émission précédente na sala ki ngote parce que zaki période matanga na ko sukisa émission nga oyo na ba remerciement ndenge na mesana ko remercier base na ba connaissance na ba tout ba benga nga na ko banda vraiment na Dijon na mélange boyo kapenza prénom mélange plan comme na mélange azali Congo ya Brazzaville. Donc yé a banda ko landanga depuis Degoka aussi côté avant que ba 5 minutes donc et banda to betaka na ma solo vraiment ya kitoko mingi donc mélange ma solo to solo gi na yo vraiment na sepela ki ndengi ozwaki ngai na téléphone nako kende na anière po na kopesa mama Gertrude Mbote na kati ya anière yé 5 minutes soko o tumboli 5 minutes ako bundisa yo mama Gertrude na kati ya anière donc ba Mbote na o de la part à 5 minutes avec ses engrais. Donc ce qu'on a repéré ça présent Chikito Mouchachino donc présent oh ya solo ya viva la musique donc yé civisme na ye donc eza sous tembete donc yé azali kotandu le mec makambo mboka na ye atika kayangote donc présent Chikito Mouchachino ba mbote ebele donc de la part il y a 5 minutes avec ses engrais. Philippe Moussangilai na Qatar pour na sabino que 5 minutes tout le monde est d'accord donc tina kati ya Qatar kuna Philippe tout le monde est d'accord na sabino que partout 5 minutes exact tikuna na kati ya Qatar donc Philippe vraiment ba mbote ya trop. Doudou Ziwa na Jourdain na kati ya 3 donc 5 minutes avec César Ngadi donc tout le monde est d'accord. Kennedy Kabengele na Williamstown en Afrique du Sud donc bambote na yo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc sur ces remerciements que je mets fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir demain pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Yalolo Swami. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a joué Sabino que Kanambe ezali jeté to ko manqué te fois ma solo na mbutu te on a dit aussi. Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ndongo ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina la banda Konabino. Tomanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo nanga Jean-Paul Djamba. Dans Naza Ndeko Nabino. Dans Naza na poto depuis Bamboula Ebele. Dans Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, hein, biso bana Bandal. Banda na Longwa na Yapoto, Moussa Moussona Salakate, Nazakaka, Nabopito. L'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol Banini. Motema na biso ezali pompe, et la muscle. Et la kaniti likofi, motema motema so aneti likofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini? Ko poussa, ko tindika makila ya propre. Na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline musala ya insuline eza nini eza soki au lieu yango ezo réguler
donc ce collier est sécrété et produire insuline pour équiter ça. AVC. AVC est un accident vasculaire cérébral. Bon, je vais vous expliquer ils ont des accidents où il y a à tout moment. Ils ont brutal. Si que V est allé makambo à vaisseau, vaisseau ils ont des artères, veine, où ils ont un cerveau. Et puis C cérébral est allé makambo est allé cerveau, est allé moutou. Voilà pour la AVC. Mais si que classifié en mode 2. Les amis balais. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à vous conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. N'a pas de na pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa ka mwasi na ye vérité zalaka te yango pe mota comprendre ke mobali akosa ki yango pas kosa ka ye eloko tinda ka biso mingi to kende libanda izaka na comportement ya mwasi lolenge ni mwasi so bombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama un peu mayele moko ya mabe o benga ba malin mayele ya mabe basi basala pe mibali to bandi ko comprendre mayele ya mabe o basi basala nango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que ba okosa ete soki azokosa nga pe na okosa soki lokuta eko mokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mama Maria te na moni lo mo abongo nga motema esima te fona nyonga basi msusu pe balingana bakaka ke soko kosi ye andimi na so FCP vérité mo na bonne kondi basi bakosa mibali te pona nini bango balingaka biso tokosaka bango po bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé originale aux jamais déçu. Il y a la lore noire à la bouche étrangère de la presse congolaise. Non, c'est la mycolo, j'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau, on a pété l'amour débat. Amour débat, par le but pété l'eau de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'accante dans boza boko lemba ngana lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zalayo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai